pasi pe mawa, ya pasi mingi na motema, ya pasi bande kunanga, ya pasi na ndenge moko ya kosakana te o. La famille dossier sur dossier, la famille affaire sur affaire, la famille makambo sur makambo. Koya kolala kolamukana ya moto, koya kolala kolamukana ya koinda. Koya kolala kolamukana ya kobeba bande kunanga na ndenge moko ya kosakana te o. Belvi kandi la patrona bande kunanga, makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, situation sur situation, circonstance sur circonstance bande kunanga kandi na makanga moko. Koya kolala kolamuka awa na ba dossier ya Belvi kandi, koya kolala kolamuka na ya koinda concernant Belvi kandi, koya kolala kolamuka na ya kobeba mukilibanga. Na se ya moi oyo bande kunanga na yebite, o visiter batu mabe, o visiter batu te mabe, o mata mabe, o kita mabe. Mokili ekomika mokili moko ya makambo sur makambo. Nyonso oyo kosala ekozalaka na batu oyo bakolingango, ekozalaka na batu oyo bakolingango te. Donc mokili ekomi kotambola na ndenge moko ya pasi pe mawa bande kunanga tolo bango. Kane biso nyonso toyebi awa na matanga ya Caroline bande kunanga, biso nyonso tolandaki, biso nyonso toomona matanga wana. Eza kuteka makambo te ke non mama Inès NM officiel aya ko betela bino lisolo, eza histoire oyo biso nyonso ba congolais toyebi. Ndeko na biso na kombo ya Caroline akufaki c'était depuis le jeudi, si je ne m'abuse pas, jeudi to vendredi, ce jour à Saint-Valentin zaki journée. Nde jour oyo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Caroline akufaki atikaki biso bandeko nanga. Toyaki kolala kolamuka kaboye na basango ya matanga. Ka ndenge toyebi biso nyonso matanga ba preparaka ngo te, to preparaka feti mais oyo etali makambo matanga mutu a preparaka ngo azate pe akotikala kozala te. Toyaki kolala biso nyonso koya kolala kolamuka na basango matanga. Caroline akendaki kobota. Eye kosala ke kokende kobota oyo akendaki kobota bandeko nanga ka ndenge mutu nyonso a preparaka. Oyebi ke a nazo kendo bota, osombi mwa bilamba na yo, osombi mwa bilamba ya mwana, mwa bilamba na yo, mwa biloko kolia, otie na congélateur, otie na frigo. Oyebi ke tango na kozonga, bien ke batu bakoya kotala ngame, nga pe nazala préparer, nga pe nazala na mwa biloko na nga, nazala na mwa biloko na nga ya kolia kana ndako. Caroline pe azalaki na mwa biloko a préparaki, a planifiaki. Atikala koyeba te ke non ndenge nazokende libela, atikala koyeba te. Atikala pe ko planifier bongo, mais quand de boyebi vie eza na ba réalité nango oyo biso tokoki ko boya te, vie eza na ba réalité nango oyo biso tokobomba te. Donc soki vie eye ko pesa biso ba réalité nango, toza wana censé et obligé ya kondima ka ba réalité ya vie. Et ko sala ki ko kende ko bota o Caroline akende ko bota nde ko kufa Caroline ake ko kufa bandeko nanga. Que son âme repose d'abord en paix. Toujours continuer à. Quand Caroline ayaki kokufa, tomonaki ba comédien ebele penza ba comédien ba komaki que ton âme repose en paix. Et Mati ekiti o boye ba monyonso. Et puis na pokwango toyaki komona présence ya Belvi. Quand ndenge azalaka toujours social. Ye ezala mutu aza na fête ya invité ye, en tout cas azalaka toujours présente. Ezala mutu aza na likambo, aza na besoin assistance ya Belvi, en tout cas azalaka toujours présente. Et yaki kosala ke Belvi asalaki descente na ye le même jour à matanga na ba pokwa. Belvi ake kolela ndeko na ye comédienne kande boyebi. Kokende o Belvi akendaki bandeko nanga makambo kande boyebi communauté na biso ezaka communauté moko ezanga kanango makambo te, ezaka communauté moko osala boye mabe bango ba appréciaka te. Communauté moko ya batu bamona kaka mabe epa ya baninga. Communauté moko na yebaka te soki tokobenga ngo communauté ya ndenge nini la famille. Na mosusu na mituna ka penza na lobi na Kongo na biso penza. Batu bakendaka église. Batu penza basambelaka ya solo to ezalaka nango batu bazo sambelaka ya lokuta. Pour ce n'est pas possible,
ce n'est pas vraiment possible bandeko nanga na ba dossier mosusu baka mosusu bomona olie boyaka ko apprécier moninga mais kongo na biso ezakaka nyonso o muto ko sala ezaka mabe bako préférer ata soki muto azo sala bolamu baya kaka baloba mwa makambo maloba moko boye ya ko décourager moninga ya ko kitisa moninga na yebaka te ezalaka nini na kongo na biso. Belle-Vie kandi kokende oya kendaki kolela ndeko na ye ya comédienne le même jour à matanga na pokwa présence na ye amarkaki accompagné na maman Marie-Jeanne Bololé na camarade na ye Marina Laba po parce que Aziza azate normalement batambolaka bango misato mais eyaki kosalema ke Aziza jour wana azate Aziza biso nyonso toyebi ke azana na Dubai. Belle-Vie atindaki bango na Dubai. La famille kokende oyo Belle-Vie asalaki descente na ye na matanga eye kolukela Belle-Vie makambo tomona bandeko mosusu bazoko finga Belle-Vie balobi ata kutu bawelelaka yango makambo poke matala na batu bamona keno yondo yebi kolela batu mutu na kokufa mbala moko yo wana okeika le même jour batu mosusu basalaka sambla asala sambla ya nini yango soki matanga ezali normalement ezalaka ka le début wana ba commencement le jour même matanga batu bazana pota makasi nde jour bakendaka okende na matanga teke no batu basi balembi bazozela siko jour nini bakokunda pour que yo osala descente na yo esale makatin wala c'est comme si okene yo ko visiter tomona ki biso nyonso président Caleb na minute kaka bayebisaki ye ke non Caroline akufi directement na morgue président Caleb asalaki descente na ye pona kolakisaka ke non aza mwana na ye akoki kovanda boete azelaka atalelaka bato il faut asala descente. Président Caleb asalaki descente pona okende kolela mwana na ye. C'est de la même façon avec les Belle-Vie. Aza artiste comédienne atali de son côté lobité muto akufika lelo oyo tokende na matanga yango boko ya kofinga Belle-Vie o ya zowelelaka kowelela nini azowela iza bafutaka batu ole kutu bo apprécier que quand même na ba comédien na biso tozata na comédienne moko oyo aza penza na sens ya koloba keno camarade na biso moninga na biso akufi na sala nanga descente na kende kolela na moninga. Mais vous donnez au moins la peine ya kolinga koyaka kande bolingaka Belle-Vie kaka bosabolaka ye asala makambo malamu te bino susue na bino ezalaka kaka boya kofinga ka Belle-Vie même à l'occasion de rien bolinga kaka boya kosabola mwana batu eza bien te eza penza kitoko te soki ya bino bokoka kokende te to bino bozana ba principe na bino ba kisi na bino yebisaki bino ke non bino bokendaka matanga ka les jours akokunda eza bino moko. Belle-Vie azana eti bino te ya azana na humanisme azana na sens ya ko raisonner ayebi ke ndenge batu bazolela c'est le moment ngape na sala descente nanga c'est le moment pe ngape na kende kuna na lela na baninga balelaka tango ebembeza moto kozelaka te ke non nazela nanu batu basilisa nanu nazela nanu batu basala boye pour ke nakende kolela esalemaka te. Sans plus tarder boyoka nanu message ya président Caleb nazozonga mwa sima. Le cinéma arc-en-ciel Sina. Observons ensemble l'attitude de deuil jusqu'à ce que le programme va sortir et jusqu'au dernier jour de l'inhumation avec un comportement digne tel que nous avons toujours recommandé à tous les artistes parce que nous sommes frappés par ce deuil. Encore une fois, mes condoléances au président Caleb, mes condoléances à tous les acteurs et actrices du CINAC, mes condoléances à tous les artistes du cinéma populaire, sincères condoléances en même temps à sa famille biologique. Nous sommes ensemble
nous pleurons ensemble. Merci beaucoup. Merci. Le cinéma arc-en-ciel Sina. Observons ensemble l'attitude de deuil jusqu'à ce que le programme va sortir et jusqu'au dernier jour de l'inhumation avec un comportement digne tel que nous avons toujours recommandé à tous les artistes parce que nous sommes frappés par ce deuil. Encore une fois, mes condoléances au président Caleb, mes condoléances à tous les acteurs et actrices du CINAC, mes condoléances à tous les artistes du cinéma populaire, sincères condoléances en même temps à sa famille biologique. Nous sommes ensemble, nous pleurons ensemble. Merci beaucoup. Merci. Voilà, de retour la famille na bandi ebela ba biso nyonso toti kolanda biso nyonso toti koyoka awa message ya président babengaka nini nani Bondo bado jouer pe ba film bien azwaka lisusu te ye na papa Caleb baye kolancer message balingi na bango kimia toyebi biso nyonso ke mutu akufi aza mutu ya groupe Snack. Alors, matanga oyo, mingi mutu azokonzango, bien que famille ezali, mutu azolandelango makasi eza président Caleb. Pourquoi? Parce que, totaki komona awa, tango akendaki poto, ayaki kosala message concernant Sila na Belleville. Concernant Babakouk na famille Libota. Ndenge bazo swana. Selon lui, alobaki mutu aza la base. Cause père ma camion selon lui alobaki ke eza papa Elombe ya alobaki penza ke papa Elombe aza la base. Pourquoi? Parce que bana na yo moko yo forma bango mais ozo permettre bana na yo ona oyo basololaka te. Ce n'est pas normal. Selon lui alobaki ke ye pa na ye biloko aboyesa ni makate bana na ye il faut basololaka. Yango sikoyo aliyaza la kaka ala kisapeza keno ye akokani na ba comédien mosusu te. Lui c'est la différence. Yango bomoni ata matanga oya ndeko na biso Caroline plutôt en tout cas azomi pesa corps et âme. Azomi pesa penza alingi buzo bate. Yango kuto azopekisa na ye batu o ba analyse ya mataki kitaki azolinga na ye te. Alingi penza bakunda comédienne na ye na sens moko ya bien ezalaka te ke non yango wana bino moko boyebi communauté na biso eza communauté moko bazalaka toujours na makambo oyo etali bango te omona bakomi kokota na mozindo o mutu kingandi nde mutu abomi ye Congolais ezalaka ka bongo yango papa na biso Caleb alingi na ye tu wo buzo bate alobi wana za mwana na ye ti afongola Snack. Madame Caroline abanayi déjà pour jouer pas na ye. Donc aza moko oyo akoki kolinga te ke réseaux sociaux et akobebisela ye réputation. Mais plutôt ako préférer bakunda ye na dignité nyonso. Bakunda ye na sens moko ya bien. Wana eza selon lui.
le président Caleb. Eza mwa bongo. En tout cas, la famille, quand elle a été koloba makambo belle vie, botika kapela patrona apemaka. Aza mutu, soki botali bien, belle vie kandi mingi na bamatanga, alingaka te ke non azela, parce que aza mutu moko azo travaillaka mingi. Aza mutu moko aza tellement occupé na musala. Alors pour elle, a préféré kanaye akende. Soki asilisi na ye akei mbala moko ayebi ke awa na sina kei eza lisusu ba explication o mataki tate na sisi nanga musala nanga c'est fini na s'occuper na musala nanga o ya théâtre. C'est comme ça. Biso ba congolais na tire na biso tozaka batu moko tulingaka na biso ka koloba. Biso ba congolais tozaka batu moko tulingaka ka buzoba. Biso ba congolais tozaka na tire moko kaka na yebaka te mosusu to lobango na tire ezalaka na tire bien. To ezalaka penza na tira mabe na yebaka te mosusu nga moko elekelaka nga po ezala ba makambo mosusu oyo otali penza bolobi o penza tokoti kosala boye te mais boya ko se retrouver bandeko na biso ba congolais façon bazomema solo wana bazomema makambo wana yo moko kutokomi komitala eza nini olebo apreciaka bolobi ata koloba quand même fi oyo akufi ba comédien ebele balinga ye tala ka kokufa le même jour kokufa tala ebele to mona ki ba mama Esther ngala c'est ki kuna to mona ki ba bosantu na morgue le même jour akufa ki bango nyoso bazala ki kuna pourquoi bango nyoso bolobela ka bango te il faut ka belle soki belle ça ni kambo ezaka belle vie kuto sala ki bo belle vie kuto mataki belle vie kuto kitaki soki belle vie wana na matanga oya keite bokoya ka bino to yebi bino ko ya bisusu ko finga belju ye kutuna ba matanga bato akenda kate ye ateka musala liboso ezaka pasi botika pe moi c'est papa d'habiter avandaka ye pe azana besoin ya kimia avandaka kaka ekomi nini muke ka moi c'est papa dani muke ka moi c'est papa dani akende matanga mabe akende te mabe asala boye mabe asala te mabe congolais ayebaka te nini alukaka congolais ayebaka penza te nini alingaka bandeko nanga na osala mosala ndako kote mosusu na osala analyse bino moko boyebi bolukaka songi donc il faut nazoyela bino songi kote mosusu pe na osala mosala na conseillaka bino ndako il faut ezalaka propre nga moko nazokinaka ndako awa na obetela bino lisolo ya mama Belvi poutine de l'écriture. Merci beaucoup na ndenge okendaki na matanga kolanda ba congolais te musala ba congolais ka bilobela musala ba congolais ka koloba congolais ata soki azangi makambo ya koloba kolingaka aya koloba ezaka pasi pe mawa mokili ezaka makambo